Mais il faut fungola nzela. Fungola nzela mokonzaleka. Maman, pousse-la, maman. Jamada oza posa musala go. Nasa musala go tera. Ono tika nga pona nini problème nini me. Nawaya. Ayo nana mtamboka. Opa chato. Ok, place là. Adacho. Yeah, beaucoup de temps aussi mon bouquet pour l'espace. Pourtant on yamba pour essayer de pardon. Azura, c'est bon.
Lou, banda bango ko Lou. Banda bango. Lou, banda bango. Bango Lou. Laisse-la partir, non, non. Tout le monde. Kwebite nini oyo nzambe asalela bango po basalela kaye oyo komona ngai ntango nyonso na nzela kaka ya eklesia kwebite nini oyo nzambe asalelanga po nakendaka elezie motokutu ya mokili soka pesi eloko sengi na tie ebongo nzambe ya sege topesa ye kili yokomona ngai ntango nyonso naza koyemba na eklesia oyebi te nini oyo nzambe asalelaka mpo nasalelaka solo kosikanga siku naza na bibilia na maboko esika nyonso nakokende kombo ya nzambe na monoko na ngai yo basali ya nzambe oyo baza koteya biso ntango nyonso webite nini oyo nzambe asalela bango mpo basalelaka ye yokomona ngai ntango nyonso naza koyemba na eklesia webite nini oyo nzambe asalelanga mpo nayembelaka uvado angayo nazali rekonesante makambo wasale
kotangare bongina ngai na butu die donne bando twa mabe nanya kopesa ngalo boko moto na moto na oyaye nakanisa kilibota na ngai kusunga ngai pesa kinga de mokongwe nasima ki moto na kolela ye baselekela kingai papa chérie aya sege moli mole pe malakina yaya bola kuna ye molali na miso ya bato ngayo nazali reconnaissante na koyo makambo asalela ngai kokamwa ye papoyo na utime libulu ya bapasi ya bimisi ngayo esika nazalaki ya liwa asekisi ngayo mikolo na ngai ya kovivre komakinde ya kotangare bongina ngai na butu papa bandoto amabe nanyokopesa ngalo boko moto na moto na oya ye nakanisaki libota na nge kosunga nga epesaki nga nde bokongwe nasimaki moto na kolela ye baselekelaki nga ye nzambe yaya. Bonjour, bonsoir. Na évité vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie. Olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te. Produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo. Produit oyo eza détoxifiant. Eza ko détoxifier nzoto na yo. Eza ko purifier makila na yo. Eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac. Produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yangwana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité. Santé ezana prité. Yangwana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te, yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na bandeli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel.